Breaking news toza awa na Manchester City Media esika ba chaîne nyonso surtout ya Manchester ezaka na ngambo kuna ezali Old Trafford stade ya Manchester koto bozomona ba BBC liboso na sima nanga kuna ba BBC bozomona ba ITV donc ba chaîne nyonso surtout oyo ya mboka oyo ezali awa bokoki komona yango oyo ezali awa na esika ba chaîne nyonso surtout ezalaka donc ezali biloko mingi en direct ya breaking news basango ya Congo epa na bino donc ezali bongo proverbe 30 na mosala na ye asalaka ya breaking news. Alors na breaking news ya lelo bozali bongo en direct ya Softkins TV eza koemettre en direct ya Canada pe bozali bongo na Sentinel TV en direct ya Manchester. Donc toza vraiment na Manchester na esika babenganga City Media. Alors basango ya Congo ezali na Miriki côté est kuna bana babimité école esalamité boyebi ke na est kuna esika alias Kabila atondisa bandeko na ya ba Rwandais bayaka koboma kodepeupler ba Congolais kokotisa ba tuti ba Rwandais na ba Ougandais parce que na boule na bango ndenge bayokana bango ba récupérer mboka wana lobi ataye tobengani ye to tukangi ye to tosila na ye bango bazwa mboka wana me waya ekosimba te esengeli boyeba Chine récupéra Hong Kong kaka na 1999. Pourquoi elle récupéra Hong Kong après? Parce que les Anglais qui ba colonisateur kuna. Alors qui ba Anglais ceux qui vont libérer mboko te to ko exposer. Alors tozali bongo na esika ya ba chaîne union surtout ya poto ekutanaka. Donc zo sala kitoko on dirait que il y a Manchester. Alors qui ceux qui vont libérer mboka wana te Hong Kong to ko exposer yango pe boyaki komona ba ndeko na biso ba chinois bayaki ko récupérer mboka na bango donc ba récupérer ki mboka pe lekaki na ndenge ya malamu donc oyo ezali bongo breaking news en direct ya Manchester Media City esika wapi bokolanda basango nyonso surtout ya breaking news esika wapi basango ya Congo yali esika wapi bana mboka baza kopesa basango esika nini oyo tozali awa na Manchester. Alors tozali toujours na Media City toza kotambola po bomona beauté esika oyo bomona esika nini breaking news alelo salama donc ezali esika mo kitoko oyo bokoki ya tourisme na bana bokoki koya kobeta batour bokoki koya kotambola ekozala kitoko mingi ole ya kovandisaka bana na ndako donc tolobi ete tozali bongo na Manchester esika wapi toza kopesa bino basango na biso donc kitoko pe ezoleka malamu. Alors tolobaki lisusu que toza toujours na breaking news tolobaki ete makambo onde ezotambola ezopesa kitoko mingi ezopesa ke makambo nyonso to ezoleka bien. Alors ezopesa ke toza bongo na kati esika kitoko na sekuna bongo na babato awa eza esika mo kitoko donc breaking news on dirait que il y a Manchester na Media City. Alors tolobi ete Rwandais balota ndoto na bango te kolatela mbate ndoto ba Rwandais olatela mbate po balinga te mokolo ezali toko récupéraka est wana mobimba pe ba oyo bango bakotisi ba kopakataka mbango donc likambo wana fo boye bake ezali bongo ndoto na bango ekolata elamba te pe mokolo un vrai congolais un nationaliste akokoma président Congo balinga te bakolela na monoko mboka pe babano kimaka moko parce que mboka wana ezali mboka na binote. Alors Prince Charles nde akendaka ko récupérer gouverneur ya Hong Kong anglais ou azaka gouverneur à Hong Kong. Prince Charles mutenda récupérer pour alingaka kolongwa te anglais wana alingaki kolongwa te lokola gouverneur ya Hong Kong. Alors Chine enyokwama na colonisation ya Angleterre plus de 50 ans. Donc wana ezaka mpona kopesa histoire ke lelo oyo bokoki kosala nyonso bolingi bokoki koloba oyo bolingi bokoki kozwa Kabila na quelques mercenaires terroristes rwandais baye na Congo pona koboma pona kodétruire mais boyeba ke l'histoire se répétera toko récupérer mboka wana po mboka eza ya biso. Pourquoi Tshisekedi azolinga kokende dialogue oyo alias Kabila ako changer constitution? Alors makambo mosusu ezolekela biso makambo mosusu elekela biso ba Congolais makambo mosusu ezaka makambo ya prière te eza makambo kotala te makambo mosusu fo kotelemela yango
Alors nangonga oyo Tshisekedi aza mieux placé à koyeba de Kabila c'est un Rwandais, Kabila aza ennemi à Congo, Kabila ayete pona bolama Congo. Alors Kabila ayiba ba élection à Boma Musée batikala ko voter été donc azo diriger na défi. Alors comment yo o lobi ozali mutolinga ka peuple, ozali muto bundela ka peuple, ozolinga ko kende ko solola na mutu oyo a botola bokonzi na encore azana minduki pe akotisi ba mboka ba policier ba civil na ba armée étrangère na mboka na yo. Alors ils ont comme ça pourquoi azolinga ko no solola na mutu ndengwana. Alors biloko ndengwana eza mawa mingi parce que lisolo oyo bazolinga ko kende ko sala na dialogue wana eza ko changer constitution Kabila atika na pouvoir à libérer. Alors to éviter bato IDPS bakoki konyokola bino te bakoki kokosaka bino te. Congo ezali mboka na biso nyonso esengeli to telemela likambo oyo esengeli to boya yango bana Congo nyonso boboya likambo oyo ya dialogue toza suna tina dialogue te to ana posa a organiser ba élection bino ba opposant boza kuna bobimisa candidat na bino bokende na ba élection soki bosali erreur bo voter un rwandophone bo voter mutu moko a PPRD akoumela te to continuer to bengana ye. Donc histoire eza ndengwana toza libanda malili en tout cas bo supporter ngai. Alors bino moko boza ba témoin que ba soi-disant politiciens congolais bazande ba immoraux ba incivique pe ba corrompu. Donc ba soi-disant politiciens congolais baza ba immoraux baza ba incivique pe ba corrompu. Encore grave, ils ont des journalistes congolais sans scrupules, pour promouvoir les génocidaires rwandais, c'est-à-dire des assassins rwandais infiltrés dans nos institutions, où ils ont des institutions civiles, où ils ont des institutions militaires, des journalistes cupides et corrompus, tout oyo likolo ya mbongo waza prêt. Il y a koloba n'importe quoi. Ils ont le Jean-Marie Kassamda na ba TV50. Ils ont le RTNC Mobimba et comme on a chaîne à Rwandais, que ça la politique à Rwandais. Ils ont le radio télé Kimbangu. Ils ont ça musala à Rwandais. Alors des journalistes pacotiles tous seront jugés pour leur acte na ko soutenir ba étranger lokola na ba internet ba Congo mikili banda to timbela ke Congo mikili il y a mbongo ya ba Rwandais et comment ko salela PPRD au moni ndenge kota mai parce que bazali ba Rwandais bazali bato banini bazolia mbongo awa na diaspora tozali sous na ba dipon donc dipon avec T dipon avec D baye baki bambongo bazwa biloko nyonso to bazwa toza nango toza déjà informé to yebi masolo wana nyonso